azali mokonzi ya kompani monene tika kosambisa ye nalembi nakobongana o nalembi ye nalembi nakobongana o nalembi ye mikolo nyonso se kotongoko ngai nalembi ye ata na miso bato na kati ya zando okobenga ngai ndumba obena za matanga soki mpe tokutani okoluka mpe oswanisaka ngai rencontre na eza problème te bo soki akutani na jibe akopesa jibe mbote te bakoswa na jibe te po foto bangaka bato moko boye non musique eza bongo te musique mpe église non moni papa Lutumba aza papa moko boye banzembo ne erata te na ndenge mabe te malgré ayemba te mais bato apona apointa bayemba mokili toyoka donc on a mon route papa Lutumba kufi te donc paix vraiment son âme encore la famille des condoléances na famille na et na artiste nyonso donc nga papa Lutumba kufi te atiki tellement ba chef d'œuvre belé to wando yoka kaka donc ndenge mabe te to concentrer na miange pardon botika biso na ombuye biso na mambo ya to dans la photo beta disque tout le nzembo simba photo beta disque to moni marché na minute de vide marché bato wana di bana la bimisi marché za pour le to nga sko to boaka miange donc ata mutu moko déjà oyo aza déjà sora sale loko ba jeune pe balandaka donc contribution na ye en tant qu'ambassadeur suprême de la paix et à la réussite totale parce que aza intelo nane mabete wata aza intelo hein so taliba intervention na ye quand même il a défendre jeunesse il a défendu la jeunesse à Genève donc surtout ngala nande moi extrait surtout phénomène ozo ya bakuluna tu vois watana bazara toujours entouré na bana wana nande mabe yo yebiti place azala bayaka L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir chers amis internautes, c'est bel et bien votre homme, serviteur Chabako, le mineur de la presse, toujours habile de vous servir. Je reçois pour vous un de nos artistes congolaises, la fierté à musique et à République démocratique du Congo, partout dans le monde, à Evoloka, dans la team Wata, et pas héritier Watanabe, bon, Tozali, bon, on a Arnacle, artiste de l'héritier Watanabe. Mais avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, plus rapidement, je salue l'internaute, on est surtout Batala les mineurs, on est surtout soutenir les mineurs. Là, je vois automatiquement Dani Chandou, le designer, garçon chinois, on appelle sur un mot de belé. Aussi Alain Chandou na kati à Paris, na peso mbote na kati à Liège, wa kanyi bena masona Liège, Djogo le pilote, na peso mbote belé. Je suis avec Arnacle, l'artiste de Héritier Watanabe à qui j'ai envie déjà. Arnacle. Bonjour. Ouais, ça va. Bonne santé. Ouais, santé ça va, pépère, posé. Donc voilà. Voilà, na kande na mona penda na moni dans la santé Soudaf quoi. Té, nga déjà ministre. Na aux États-Unis. Il y a les collabs d'Afrique du Sud. Donc, on va déjà bien quoi. Mais Afrique du Sud, les paroles peuvent souvent foutre en anglais parce que les gens qui ont beaucoup de temps, ils ont le droit de donc c'est ça quoi.
Voilà, tout bétanon masolo la team Wata. Et avant tout d'abord, avant de commencer, ton ancien étant artiste et musicien qui aujourd'hui bosse fierté à la République démocratique du Congo à travers Eti Watanabe pour rendre hommage n'a pas Lutumba Simao au Azali moko ya ba poète, moko ya ba pilier, moko ya ba coach ou asala peke musique ya Congo na biso et c'est propulsé après ça ba conseil voire même tout le monde a sangana na batuni surtout. Je ne sais pas aujourd'hui il n'est plus avec nous. Un mot par rapport à Yalouana. Ouais. Mikolo sasa kofinga kangai nalembia. Mikolo sasa komita kangai atana balabala atana sabatana katsa sando. Okobenga ngai ndumba obena samatanga saki sopo kutani. Okoluka sa swani sakangai. On les a déjà ba evre. Ngana na yo nalembia. Opesa vangu peso na bisolo kumu mama kulutue azali mokonzi ya kompani monene tika kosambisa ye nalembi na kobongana o nalembi na kobongana o nalembi mikolo nyonso se kotongo kongai nalembi atana miso bato na kati ya zando okobenga ngai ndumba obena samatanga saki peto kutani okoluka pe oswanisaka ngai tike matanga ekomi ya ngai na yo nalembie donc eza banzembo eza neti banzembo ba obenit oyo mama na yo miso ye okolela masumu na yo naboyo simanga na nzoto maboko na yo matondi makila motema na ngai kisi ochubi nganda likonga kende basukola yo maboko epai ya sango na obenito mawa nini susu azaba evre bele tellement azaneti na ba batola pekisinga lelo masanga likola ya malado cigarette ndenge moko trésor Abele Tokoba Kelaka Soy, Mabele Patrick Mangasa. Voilà, apparemment, oui, avec des sœurs, mais tu t'inspires pas dans la chanson à Papa Lutumba? Non, mon Papa Lutumba, Aza Papa Mongo et Banze Moné et Ratate. Nander ma bête. Malgré Ayembate, mais bateau à Pona, à Pointa, Bayemba, Mukilido Toyoka. Donc, on a mon route Papa Lutumba Koufite. Donc, paix vraiment son âme encore. La famille, des condoléances na famille et na artiste nyoso. Donc, nga papa le pôle nga papa le tumba kufite atiki tellement ba chef d'œuvre belé to wando yo kaka donc c'est ça quoi. Voilà tozonga wana to mikono pe obeta masolo ya la team Wata. Boni basango ya Riti Watanabe. Boni basango ya la team Wata. Ouais, la team au grand complet 42 au monde parce que fait répéter le mois contre-temps. Baboulomo va aussi la incilité donc je crois l'obit au banda déjà la séance il y a la pour dans la mikili a vraiment bien important quoi que n'est pas UNESCO parce qu'il y a un ambassadeur suprême de la paix donc il faut défendre la jeunesse africaine en UNESCO qu'on a libanda moi j'espère et le cas qui bien image ça batalaki talaki donc kalaming ta ozonga la biso na grande binada ma je bien piano mais aza vient na so mon y a problème tu sais. Donc papa chéri Motopamba aura toujours bien à ma petite donc c'est ça quoi. Alors toujours bien à ma petite bateau baro qui n'a pas n'enga du tout quoi. Au mon support to ibiki jibe pe nana oui rançon était gala na habité sur tala na ba commentaire partout les gens disent que les gars là babi bango mi balé bako kabana jamais. Héritier tant on dit ma koto yo koto kuna zone yonga. Mon ateke. Soki mukolo adondi mwana opaza. Parce que pour la nini teke mwana pandima ke vena biso paza la. Donc biso to ndima bato ba ndima biso pe na ndanga mabete biso pe tout ça ba vie ba zaper to rolo ba te ba vie ba vide non ba vie ba zame et aux temps ba jeune ce sont les jeunes au ba émerger siko to roni en autre quoi donc je crois que nandimite que Wata a un problème de la forêt nandi na mona nga misomo te que Wata ofinga inventionné. S'il n'a pas un problème avec de la forêt, mais entourage de la forêt, ils ont vraiment tiraillement qui se passe. Émission na zela tango sala na Watanabe autour na makambo parce que nga makambo oyo
Tu épingles encore par rapport à Yanini, il y a rencontre Nena Binadama. Il y a rencontre Nena, il y a problème. Bosoke akutani akutana jibe, akopesa jibe mbote te, bakoso na jibete. Pour photo bangara bato mo boye. Non, musique da bon te, musique peut exister. Donc na ndengo wana quoi. Donc na pesi kutu bato na Afrique du Sud parce que bato bayamba biso na Afrique du Sud, ba Mohamed Moleka, le dollar bivore, le puissant Mohamed Moleka, azalaki ye moko tazaki na ba Blanchard Azon na Fondation Molindo, bazaki na ba Doris Ekalala, bazaki na ba président Bakou Sanga, bazaki na ba ye moko le roi Soleil, Yann aussi Mwamba. Donc bazalaki bato bayamba biso danger na mboka wana. Donc ya osarana te to Poisson Kasereka champion, Poisson Kasereka champion. Bato bayamba biso na mboka wana to bossa na bango siko te to te kala mingi te. Donc faut to remercier bango ba mona ke to ça toujours en communion na bango. Donc Miange Midema. Alors parlons un peu de Miange Midema. Vous nous promettez quoi? Toko zelaka Miange Midema. To zelango na date nini? Arkeli, tu nous assures quoi? Héritier Watanabe, parce que Balobabino ba générique et Simbarate Bino Ming Romba. Mais est-ce que cette fois-ci si go générique nga na Bercy na la ambulance. Yozo tang la mamba générique aussi mbatende. Générique où tu mets ambulance à barre. Ambulance générique na 5e vitesse batuto ba yo ki on ba sepeli nango. Bino bolinge simbande. Fait balola mabele. Par rapport à succès des cartons. Te wata ba créer aboaka eza ba meilleur cri. Namon nanga te animateur mo rabo ki ba cri wana mingi ngala animateur pété hein on les a mamna ba Bercy photo na bango na bambilance baloba ba samba vous comprendre nga mingi eza chant et par rapport à la team Wata par rapport loyal te ba faux comparaison à la team Wata bon ça ce que comparaison na pena question tout ça comparaison est-ce que comparaison na ba yembi basali pe déjà nzembo basali pe déjà nzembo lo la BM kasi yango na ngina tuno pourquoi comparer succès à BM na 5e vitesse Gogaza chanteur, animateur ti. Comprendre? Alors animateur ti bon, tous ça critiquer la mambo animation mais base la Miange, base la sur Miange, mi demo ba yo Bercy na ambulance ba jiji. Laquelle j'étais demandé la question pour promettre biso nini. Bakobina, ba yo déjà ba allo na ndenga libanda. Ba yo ba luto libaya. Barobina so babini te ko mususu wana ko misiko bakindoka famille elandi batu pe vous comprenez mais batu barobina na bi ke Brunel Wata plus a Hollande mission vient nga Paul Catalay Sheraton bozo nyonso botikela ngai Sheraton donc vient ngai Pito Mavungu na bosa nyote donc masala nga Blanchot Tunda très fort donc aye na makambo asika Blanchot Tunda Gino c'est le Hollandais noir na bosa na yote toujours. Je reste bonne de nationalité belge. Josmar Lenvo Savimbi donc batunanga. Donc aujourd'hui la team Wata bozo préparer copé sabiso Miange Midema. Bozo préparer copé sabiso Miange Midema opelelo eza fortement en attente. Arnaque le roi n'a eu opportunité aux ana yo na habité. Est-ce que toyeba osali chanson yo moko aux chanson en privé ou soit aux ara na ba vocal. Miange Midema eza album ya la Pulga moto na tembe toto ya tembe. Gucci. Les albums naé biso to intervenir car na ezalaka to sali pe mo ba featuring moro naé par rapport ya pesara makambo susu les albums ya noko les albums ya yemo la Polga donc il y a des feats au ba musicien ba sali na la Polga ou soit ka yo dans ligne au dévoiler monter bon c'est la Miange album là ba surprise et belé donc il y a tant de surprises là-bas donc les albums mo bando yo kango bo comprendre que c'est plus que ils a plus qu'album autour ça là. Ils a plus que carrière d'honneur. Nandenga mabese. Donc ils a tout travaillé pena de yemorona mukolo makambo a travailler nandenga sanate. Biso pe toche mo ba contribution na biso na yebi que batbo se plan toujours. Dans a décidé. Voilà, en parlant un peu d'héritier, aujourd'hui ambassadeur suprême de la paix. Et aujourd'hui, il est à Kenya pour ça la représentation aux États-Unis. Hein? C'était à Paris, si je ne me trompe pas. Ouais. À Genève. À Genève, voilà. À ça, les représentations à Genève. Et alors, quelles sont tes impressions par rapport à la nomination là? Et quelles sont tes impressions par rapport... Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que l'héritier Watanabe est mon nom, il y a Rankin, il y a mon nom, il y a polémique. Mais il ambassadeur suprême de la paix, et étant artiste, il a évolué, tout près, il y a héritier Watanabe, tu peux dire quoi par rapport à ça? Mais héritier d'abord... Héritier, c'est un intello d'abord. C'est un intello, il sait bien défendre. Il a quand même été
au banc de l'école aza na savoir à mon boy oui tant aza aussi aimé na ba jeune il y a tant de jeunes au bas linga héritier watanabe tant ba approcher ba proposer loko wana c'est-à-dire aza akoka ko boya ngote vous comprenez aza autorité morale aza na nakolo bandeni aza mutu o déjà ba jeune ba tchaka ba landelaka aza mutu mo aza babenga ya momo babenga nako benga oni eki me échapper nga donc aza mutu mo déjà oyo aza déjà sora sale loko ba jeune pe balandaka donc contribution na ye en tant qu'ambassadeur suprême de la paix et à la réussite totale parce que aza un télo nana bete wata aza un télo hein so taliba intervention na ye intervention na ye quand même quand même il a défendre la jeunesse il a défendu la jeunesse à Genève donc surtout ngana ndai moi extrait surtout phénomène oyo ya bakuluna oyo tu vois watana bazara toujours entouré na bana wana na ndenga mabe yo yebiti place azala bayaka o kuluna o shege donc aza déjà tout monde aza déjà rassembler et puis à solo la kitoko donc et puis deuxièmement alobelaki makambo ya makambo ba ujana o mona souvent bandule na biso bana mike bayaka akozala ba conseil moko pe akopesa bango par rapport à la jeunesse et kozala bénéfique makasi pour la jeunesse na biso je crois que basali choix mabete par rapport à mamba baujana binoka ba musicien de boza ba éducateur ya ba masse la plupart des styles ezos baby sapé ba jeunesse na biso d'aujourd'hui eza ba musicien par rapport ya ba accoutrement na bango na ba clip au moins na ba clip na bino eza campé trop la pulga ayesu go moni tellement moi nezo kimanga échappé nga vraiment soki yé na ozongela ngo biso da bat moto tenara masse comprendre donc tant to bando beta bandule na biso na ba nzela oyo akendaka na ba milieu akendaka o akutanaka parce que yazaka ye moko te yeso aye place boy faut que bana moko ba ye akoza toujours na ba conseil ya kopesa bango ya apporter bango pour la jeunesse na biso hein pour la jeunesse na biso eza bafoué déjà eza bafoué na ndenge ya ba jana na ndenge ba kuluna oyo bakozala pe bakozala un peu na bakozonga un peu na raisonnement na bango na bon sens donc ezala bénéfique pour na mboka je crois que message wana apesa ke zaki pena et toucher nga surtout mamba ba ujana oyo yaki makasi fort vous comprenez kende bo ujana donc na sir en tant qu'ambassadeur suprême to revana na arozonga kopesa biso subabu parce que to landai ka mo bestre to yebi vraiment contenu na mena lobelate o nga la tirer car par rapport à ba shege ba kuluna ba phénomène ujana wana ni na mona kango za capital makasi po moni mentalité jeunesse faut na mentalité mo boye parce que mboka l'avenir de ya mboka c'est la jeunesse quoi la jeunesse doit d'abord changer mentalité mo boye mboka ko développer nanu na mentalité na ndenga mabete redévelopper te bato ata batongi ba immeuble ndeni so mentalité ya jeune eza bien eza génialité donc eza la l'autre c'est ça. Parlons un peu de la musique congolaise. Arnaque artiste et musicien aujourd'hui pour envisager carrière moulaï pour la musique na polémique la musique na biso les aussi laté non lingato le bela mingi pour na mamba wata parce que os évoluer pembeni ya wata wa tout le monde a yebi batunya so wata na biso ba yebi poso to lingi to memanga côté et zappé bien ambassadeur suprême de la paix au Pelelo bâti postement ya kitoko pour les rassembleurs comme tu viens de dire tout à l'heure mais si ko so to zongi na angle la musique aza mutu pe ya ba polémique te wata ramta polémique te bo confondara asala de polémique na nani yebi sanga tango zo pesanga na yebi ke fe nga Kelvis Nkoy ya Pamela Boteka na direct de Kenya azolanda biso venanga Chims Kabengele maire de la Té à Roland émission oyo donc batutu ba Roland émission oyo tango pesa eloko mo zongisanga pe pona pesa idée par rapport à ndeko na biso asala ne polémique na par rapport à ndeko na biso on est ko évoluer et pas héritier watanabe o évoluera-t-il le héritier watanabe étant attaché de presse na ndeko na biso moi si lelo azana na France Karine Mokonzi
tomoni mwata asalaki émission na Mike Lokamba asala émission na Mike Lokamba abi ba o nyo surtout bazaki pembe na ye bayaka yana baza ba pousser en Karim mais nous savons que bayaka héritier présenter bango ayemba bango même dans la répétition mais tomoni sukuna abengani bango il y a des gens là parmi moi qu'on a bango longa qui maison mère moi qu'on a bango longa qui maison mère aromi so ça ba mauvaise campagne pour héritier watana il y a certaines personnes peut héritier peut bazozongi ça na bandenge na nanga mabete to concentrer na miange pardon botika biso na ombuye biso na mambo ya to dans la photo beta disque tout les nzembo simba photo beta disque to moni marché na minute de vide marché bato bana di bana la bimisi marché za pour le to nga sko to boaka miange maintenant boboka bato pe passer la bino promotion ba journaliste au bazar tout près na bino net c'est Adam Suluzo là journaliste Adam Suluzo là attaché de presse eux reconnu par tout le monde dans le mouvement. Et puis, Batmoussou Bayar à la maman peut soutenir l'orchestre. Il dit jamais, mais n'en limite que Babiba Sazana, n'en limite que Wata ça va pas que finga un tel. Ah, la vana na Wata na habité, na monnaie na mentalité na te. Batala que na musique, ba chacun de trop loin. Mais yo mo wata nga sala ka lo ba ki mona yo sala ki donc. Nga na mieux placé peut-être na kolobela makambo wana. Nga na mieux placé na makambo ndesko ya muziki. Moni za o ba nani kingani. Donc nga na mona bango na orchestre. Na za na droit mona sir bango te. Mukolo na bango ayebi makambo na bango. Donc nga na za mingi na makambo chant, nga na za mingi na makambo album miage mi demo parce que toza concentré. Ba ko sabi sauter ba mbrier bisoter pour na makambo na bango ba polémique mo za bête. Ezanga tina biso tozo concentré mi ange tango ko bi mande bokokola parce que ça ça plus que carrière de batongo o mususu ba no sala ba polémique ya busuba baza soutenu parce que comme indeni par rapport à répétition étant muto za rapper aux ala pe ko mona ba na to répéter na to répéter ba na to sidaf mais na limite que pour la team za fora bato wana pe baza na ndimi na ngate na ndimi na ngate donc la team d'abord c'est lui-même héritier watana ata ngana ate la team ça on comprend donc voilà, tout ça avancé déjà vers la fin de notre numéro. Mais mais namoni ozama journaliste mo tolobi to lui mo ngamba important ozama ele pe na félicitations et monsieur dans la site Mike Lokamba bat Rolanda donc félicitations on a bien na ba journaliste bana ma tête quoi ça dit nazo parler to soli ba sujet mo bat Rolanda biso bo sepela makasi donc félicitations à toi. Merci beaucoup Arnaté, en tout cas c'est un grand plaisir pour moi et on a félicitations de ta part. Tous avancé déjà vers la fin de notre numéro. Mais normalement rubrique moi dans ça la ming son ayambi ba musicien. Est-ce que je peux te citer 3 noms d'artistes oui ma chanson na bango si tu connais. Nga za musicien mais baza la pe bato to yo kana bango parce que na go yemba ba tena ko yo na bango na sens ndeni parce que moni nanga mabete donc bato ba lobela biso bien te biso to lobela bango pe bien te nanga mabete donc ba o ba lobela biso bien soki otuni kombo otuni ni te lo moya bango o na go yeba pas mal mais o ba lobela biso bien te désolé. Avant la question la question ngana tout nos questions à mambo to loba asigo bato baloba mabe bien na binoté bokolo ba pe bien na bangoté mais étant oza pembeni ya muto za ambassadeur de la paix okolo ka poko créer ambassadeur de la paix sumbela la mutu kasi pas ambassadeur de la paix mais ko créer paix entre bino na bino ba musique te biso ta biso la paix ngana za net ngana na polémique te donc ngana na polémique te banda no ko ni rubrique na yo na yebi ke Francine Tumba tanga oyoka rubrique oyo Ibro Kimvula Ibro Kimvula moto akosaka te tanga oyoka rubrique oyo akosepela makasi na Jordache Fonseca tanga oyoka rubrique oyo akosepela tuna nonga ezana voilà oko imilanga nzemo moko vocal moko ya Ferragola Papa Hervé toza biso bien namonaki ba natalaki ba image mo na Luanda alobelo mo intéressant toza bien neti ni na ngakutu nazala n'interpréter trop na fille voilà kutu batu ba otalanga ba yebi n'interpréter trop donc so retourna nga mission sous pardon faire été voilà au ça la vocal moko ya Brigade Sarbati Brigade za animateur tout na ba bercy ayemba comme chanteur
Ah non 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 non. Tout n'a pas ambulance, boire ba clean. Il y a comme un chanteur, tu sais que les lois za président, za leader, ayera pe na barumba na yemba. Ah bon, ngai pe na nenga mabete. Ça te mentir. Aza ndeko onga pe na apprécier ka na nenga mabete. Toza binemete. Nga onga na yebeli force na d'animation. Soko yambi berceau yambi ambulance tout na bango question na ba répondre. Voilà, malgré échappant motoro et melanga il y a Kofi Olomide. Ah, mon papa mokonzi ça va nzembe belé. Ba sala sanga sala nokela sanga sangita kokutanga ngamilelo. Vous comprenez? Ah, ba nzembe belé zo kanga donc coup de chapeau là mon papa mokonzi. Songa mbeli wa. Voilà, oyemba extrêmement rare, il y a oui en son nom préféré ça à 7 jours de la semaine. Ah, 7 jours là-bas. Imeme. Zenga luketu lutala mambo. Donc yango wana il a fallu popa. Fallu popa. Ah, fallu la banzembe belé donc on banzembe ne bien belé donc mais nga sikoyo nga yemba pe banzembe pe ya caché nga ténoriste. Ye bit nga na ténoriste ndeka likolo. Nga la ndeka likolo. Donc deux fois azala banzembo ne bien mais na zupi na album asika to yakala sika ta contrôle attaque tena na zuita on kanga banzembo te na yo kata banzembo na kala ona sepela na yo ga ya koseka na ngala mona tela mino na yo no kina somi asala banzembo bien mukile ndimaka donc to robo ya pe na loyengete quoi c'est ça quoi voilà pour na to chiter na rubrique au salé le il y a hérité watanabe la pour le gande siko moto na tembe mais c'est les chanteurs parce que moni ala lande kalikolo na ko yemba pe banzembo mo batu mo pe te na nenga mabete on comprend mais ngana lande kalikolo tant na zomona de batu biso na biso bandeke ko ndeke bandeke la pour le gars to biso to bata bandeke bato bandeke kalikolo mais ndeke de ndeke non ba hélicoptère bazali mais avion de tout le monde a bandeke bandeka mikepe baza mais ndeke bandeke siko donc faut na respecter donc na okel mingi na nzembo o leki banzembo tout DDD parce que na moni non thématique ya nzembo wana na la yokela banzembo te hein thématique ya nzembo wana DDD sali yo nini yo kangalinga motema Daniel nanga lesomo ni nanga esanga polimbisi namo lolenga makambe kama na bo ponelanga bo linga lobitango makambe ko beba la tala pesa kinga na sala choix moko admettre pour mon choix admettre pour mon choix na cause là mingi msko na linga lolenga makambe ko motambola la po ponelanga bo linga lobitango makambe ko beba la matala moto bo pesa kinga na sala choix moko admettre pour mon choix à cause de la trésor caché dans mon thème et mon chou. Na betali bakuna selo na lokota diamant na cité. Lupamba chamati kelanga wa. Fidèle à Koufa, slogan à plaisirs amoureux. Oh maloba. Fidèle à Koufa, slogan à plaisirs amoureux. Motoboy va soyer wa pied. Dani Christel mwana daya. Soki bifoko kisaloba keko yana pourquoi apesanga bolingo naza cirque kikako solo la lele koklo Claudia Sachako solo la lele le fait est fort mais le fait est fort le fait est fort mais l'on l'était thématique à la pardon nanenga mabete donc bozi la sko miage pour mon makambo eleki oyo. Merci, merci, merci. C'est quoi promettre Bissonini, étant artiste à évoluer, le meilleur héritier, comme tu as dit, tu es trop sûr de toi. Donc, est-ce qu'on peut promettre Bissonini? Bon, on va promettre Binoba, c'est l'arabe, intervention dans l'album Miange. Et ça, c'est une intervention à ma casse. Le sénateur Kalo Kalonji, le sénateur Kalo Kalonji, na robo sa note na musique na Springs. On est dans la 4 Afrique du Sud, na Springs. Le sénateur Psalm 25 Security. Donc le sénateur Kalo Kalonji Bambote ya trona nenga musika na promettre bonga intervention nga ba rango pena ba oza décider ba CPLA. Merci beaucoup Arnaté. Quel sera le mot de la fin pour cette émission pour le mot de la fin nga pour na émission lelo
Et ça, on est là, tous les gens tous les libanda parce que tous les voyage tous les Côte d'Ivoire, le 21, et ça concert il y a Black, Torozonga tona ba concert à libanda bele to fongoli déjà mandule ya robeta bandule déjà to kende ba libanda boyo kaka ba porter parole ba olega opesa ba information tout ça va voyage ya minene donc mi ange mi demo ezoya do bobo ba lar na bino o bo somba album wana tanga robima boza décider donc la polga a travaillé kitoko a sel bino ba rumba moko boye o bino bolingaka. Donc, on s'est retrouvé dans l'album Makasi. Donc, c'est toujours confiance. Donc, jaloux na biso ba Sony parce que miange mi démon générique wana Bercy mwana China Rambo. Les Makasi na ambulance Mercure. Donc, bo CP là donc Joël Men Nzamba Fashion. Balobi muta bengala batu belé. Donc, il y a ça mystique, ça plus fort Joël Men parce que il y a ça honnête, parce que ça bureau mo honnête. Que j'irai c'est bon de nationalité belge Zolanda. Master na state, j'en suis la nganga papa ma passe na robosa na hote malgré tout obengana kala to sola kala. Josmar Lenvo Savimbi, Jordache Fonseca na bosani hote maître Pichu KGB na bosani hote maître Pichu KGB, Chims Kabengele ya maire de Laté. J'irai c'est bon de nationalité belge mon ami donc Bambo Théâtre pour le Catalan Sheraton. Bazoignon so batikelanga yo le sel waza ka so lobi oh eza oh on les Catalan Sheraton donc il broke mvula na bosani yote yoza mutu nanga ya bakala kala na bosanité 10 match Xavier Lopez en direct d'Angola donc batutu balingaka biso le grand jogo Bobo Ngenda oyoka solo vocal nena Lelio Ngenda 1er d'agosto. Donc vous avez décidé Massanga Vini Bongonga Dering est toujours uni. Donc tout ça on a quoi. Merci beaucoup Arnaque Arteli. La chaque zone la Fondation Molindo toujours banda toujours d'activité Fondation Kalaté. Donc kitoko y a trop quoi. Voilà prochainement tous au Penda tout le bien. Très chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro. On était bien avec Arnaque, l'artiste qui évolue au sein du groupe de la team Wata d'Héritier Watanabe ou Azali Bemoko, à sa fierté à musique à Congo. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Quant à moi, nous nous retrouvons très prochainement. Et avant de chuter, je remercie Peggy Bokele pour une image à qualité. Une image à qualité, c'est grâce à Peggy Bokele, caméraman, fashion, oh là, Darakitoko, Kelino, donc maman, oh, bah, divorce, maman, oh, bah, boya, bango. Lucas Peggy Bokele na Facebook, Kelino, tonton Kelino, Peggy Bokele, caméraman fashion. Merci à Style Boys Garçon Paris. Merci à Dani Chandou, le designer Molat ici. Merci d'avoir nous soutenir avec les mignons. Jeannette Batombi, maître Bengo Cédric japonais, la Katsia Luanda, maître Bengo Cédric japonais, la Pession Ambote Belé. Nous sommes arrivés à la fin. Quant à moi, nous nous retrouvons très prochainement. Big up. Michael Okamba, Michael Okamba, Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.